azali obetela ngai ngo lokola maramutu soki babebani ngafuna yeba yango même tobanda na biso kosola bien ya mama Labrine mpona sino obenge mama mpo azalaka mwasi ya papa bando balimbisaka vraiment mais azomérite te kozwa mwa respect epa na ngai mpona makambo ebele oyo asala papa na ngai ye aza motu moko te oyo akoki kosala papa makambo wana oyo asala. Vous êtes sur Top Média TV. Qui tout ça sortie médiatique au salima tout ba maman la bango Labrine oyo vraiment et sali que moi droit de réponse salima tout mon équipe mon copé ya ba petit ya Janifa ya au sala droit de réponse on bébé blaza na katwana parce qu'on a vu moko ya famille oaza mon ya Janito soane est-ce que ba vérité oyo Labrine alobaki mambo Labrine alobaki ça la vérité vraiment merci Ivipane merci na Pierrot Ipane oyo aza réalisateur ya émission oyo vraiment oyo toko umisate ya kopesa vraiment maloba na Lasconify bonjour Papa Vincent bonne santé za kitoko ndezo mona kaka famille libota na yo libota baza bien bando watu baza bien même ya pote même ya Kinshasa baza bien. Ouais, papa, atikaki bino combien? Donc, atikaki biso donc boyebi déjà. Boyebi nombre. Teta msusu ya après mutu ta kufi na la bongo après ko kufa ya mutu. Bande musu abimaka. Toyebi kaka donc atikaki biso 10 mais. Atikaki biso 10. 10. Mais mokonde toyoka masolo. Mais to mona été. Donc oiseaux avoir 11e mais tu vas masolo mais tout le monde a été atapeka na Kenya watu za Libanda ya za Libanda oyo peut-être ndeko na biso la bwina otoloba ke tanga kotaki na libala ya fai akutaki déjà na mwasi moko wataka étrangère ou abotaki déjà c'est vrai yende mwana na lobi 11e oui ezaye parce que maman donc azaka le roi mwasi papa azalaka mais to solo na yi nayeba ke azara na zeni mais mwana nde na mona ete ozomona mwana nde na mona ete donc yango ozomona ezopesa mwa pasi moko boye mama na biso Labrine ex mama na biso Labrine na mama mosusu oye auti kolobaloba wana toya wana après famille wana mwasi wana mpona mwana wana azali mwasi to mobali donc namona ete est-ce que babenga pete papa kufi batika komona te ni eloko babenga te mais nayebaka ke mama na biso wana azala na zemi mais tobanda mpe kosola na ye donc mais mwana nde namona ete Lasconify ozamona ya Tiani na baleki boza bien bozo solola ka ndenge ezalaka na famille pe ya befe na biso Janify bosala noa na mona bien po toyebi basorti médiatique mo bosalaka pe oyo ezalaka pe ndo takaka pe famille ya papa na yo après mort ya papa na yo papa ba réalité ekomaki bozalaki négligé bino bana bozalaki négligé bosalaki otakaki pe famille ya papa na yo est-ce que lelo boza na harmonie bien? Ouais toza na biso bien famille ezaka famille famille ezaka famille tozaka donc toza na biso bien bandeko na mpe baza bien mais sauf ka nde ya poto nde donc tobenganaka su te nayebi position na bango te bando bengana ntango papa azalaki en vie ntango papa azalaki en vie toza kobengana to mpe papa akufaki toza kobengana mais sikoyo eloko esalaki nini tosalaki mwa groupe na biso ya bana ntango groupe wana tosalaki yango moko azalaka na telefone Victoriane Faye ya mwasi wa liboso ntango tobanda kosola na ye mpe ndenge ezalaka kaka donc famille quoi donc bandeko nanga quoi ya moko akopasinga mpe baleki na ye oyo mpe balandi ye bande kosola na bango mais ekoma na moment moko boye mama na bango Labrine ayaki kolongola ye na groupe na biso oyo ya bana ndeni boyebaki ke Labrine talongoli ye bino bokotiaki nde boyebaki Labrine alongoli mpo aza mpe mikolo akoli yema oyo kokite tenzeni bokopana ke Labrine nde mtalongoli temoni mwana azaka mwana akoyokaka mama na ye oyo mama na ye oloba
donc maman nde alongoli na groupe po soki mwana moto alongwaki na groupe azalaki abenga biso bayaya ozomona me biso bayaya tosalaka effort ya kobenga mwana leki moko barépondeur donc tokocomprendre ke mama nde mutu alongola mwana na groupe. C'est-à-dire na moment ni oyo alongolaki na groupe mwana déjà côté na groupe ozalaki normal bando solola pe ezalaki na moment nini oyo mwana balongolaki na groupe c'est que ezalaki na ba émission mo esalemaki tolika mo bepasaki entre bino na bino nde bayaki kolongola mwana na groupe ezalaki na moment nini ezalaki na moment papa ndenge akufaki ti ndenge akufaki papa na biso Jani Fay franco na bango ndenge akufaki elekaki mwa quelques jours na ndenge tosaki groupe na biso donc tokoki koperdre bango te mpo baza bandeko na biso makila oyo eza epa na biso eza epa na bango yango tosala groupe na biso ya kosuwa na bango e tellement mama na bango tellement alakisaki déjà motema ya mabe envers biso bana yango moni ke akabolaki biso na bango yango moni ke tobanda obenga na su te alongoli bango toyaki comprendre ke donc nga moko na coulisse nabengaki leki tosona leki mo pa loba mpe lingala obe français ayokaka tout tosona leki yabi o te mama yalelaka mama boyebi kaka bango nde bazalaka kuna kaka na poto mama na nde bu après nabengaki bandeko na ngai sere na biso sere rose nayebisi ye moni victoria nalongo na groupe nasona ye yabi kaka mama donc lakisike mama na bango moto alongoli ye donc akaboli biso yango wana mpenga mpe nabenga lisu te soki obengi répondeur donc seke mama nde moto atia biso tu na répondeur yebi te bandeko na misusu soki babengaka mais naza siri te babengaka bango po alongola bango mpe na lapine bosolaka te ata kobenga ata mpe mama oyo aza na baleki na yo oyo papa tiki fo oluka mpe obengaka mpe mama na yo lapine kotuna mpe sante ya baleki na yo arrivera mpe obengaka mama no lapine kotuna sante ya baleki na yo banda papa tobanda kosola kala to papa azalaki en vie avant mama makambo mosu eleka mais ya moment tosolaka lisu te na bacomportement oyo ya bandaki kosala epai ya papa koafishe epai ya papa nde na kata na contrat wana ya kosola na ye mais mwana matanga amekaka ndeti na polisi ndeki kosolisa ngai me natalike te po aza mongu na papa nani labrine asala nini amekaka kosolisanga mwa mokie minataliki na bite oyo aza mongu na papa moto alingi papa na yo te alingi mama na yo te akolinga yo te mwana tokende sikoyo place ya mama yango ezali mpo bandida kokota déjà place ya mama yango ezali aza mama na yo oyo azalaki na papa na yo ndako moko ti papa na yo akufi na maboko na ye oyo mpe baboti mpe baleki oyo baza makila na yo koya na esprit moko boye oyo aza monguna ya papa direct wakize mama na yo aza monguna ya papa na yo eloko wana ezouta yo wapi omoni soki oyo ngai natikala nango boyebi ke nazala mama te eza mpona tata te tata yo nakufaki nalosenga na nzambe abatelanga tata oyeye nanga tuna bandi osala kaka tout le temps papa nanga azala en vie parce que place navandaka même na bafamille babengaka jika bato tu bayebaka ke père nanga aza dans mikiliste aza star Jani Fay ozomona donc père na ngai donc ti lelo na raison na papa na ngai na raison na ye ndeti na ba boni soto comme ndeti na ba mikolo ba fête ndeti 1er janvier décembre tout ça na bana tout na kaboi na ngate na bana tout opéra linga mta boso zaki ngai afani ndeko na somo ya mwasi abima sana na abima ngam na zai mwana boso na bike bio tuboyi azaki tout le temps surtout comme moment ya ba fête so ya bike pi petit to master roya azuma keke bilamba atindeli ngai soki boko permettre nga na kotanga pe wakombo na bato ando problème te azaotina bilamba epa président duce ayebi wana na oke lemba azali na plati moko na lemba kuna onakei nazuma keke bilamba yango pa otile epai ya papa Didier Makengo otile bilamba bango tu elo bando bangaka ke yo fo oyaka kutu ozomona bango bando bangaka bongo
na tonton moko Ange tonton Ange otia bilamba epai na ye. Donc mpasi oyo mama wana ex mama wana apesa ngai donc nakobosana yango te donc apesanga donc azokisa motema na nga vraiment ti lelo ezoka ozomona ti lelo epona ezoka naskoni mpasi wana mama wana apesa yo pardon mpasi wana mama apesa yo toyebi eliwa eutaka mpa nzambe soki ntango ozoba mpasi wana apesa yo c'est choc nini oyo atika yo c'est oyo ozoresume ti lelo. donc mpasi oyo atika ngai ya liboso eza nano papa nabosana yango te papa bakunda ye le 2 avril na mois oyo ya ngai nga nabotami pene le 29 avril nafeta yango te otinga deja na bashock moko boye baninga oyo bayebisanga te fo fete baninga bite eza mois oyo bakunda papa na ngai donc nakofete yango te poso ekomi nakozwa directement nakozwa deja donc papa na nga Janifai. Donc na mamutu oyo donc mama wana asala namona akuti soki bato mosusu bazotangela kombo wana linga otanga kombo wana te kozala kombo moko namona yango ya mabe mpo na ngai mabe vraiment mpo na ngai. Non, ça va, et puis on a été sur les caméras Baksa. Voilà, la Sconi. Alors, tout ce qui est en réalité, mon copain. Est-ce que tout le bas, aujourd'hui, tango, il y a côté la émission, où de qu'on a vu sur la brune, tout ça là, na papa ngeli, mon ami n'a pêché ma motivé, mais gagné ma. Est-ce que tu as lu l'émission là? Oui, avant de talango babenga kingai, c'est belé même na photo. Même na Kinshasa babina ngai est-ce que utali mission oya ex maman na bino asali ngabite na tali te mais so na koluka moyen na mona na luka ngona natala sika ko yolo banini donc na yapi utala ngo mama mutu oyo ya lobiyo na ezali kuta zelu kuta ndenge nini expliquer biso soki na ndenge nini parce que papa tango azaki en fille papa na ngati obomba eloko ta. Ok. Oui, à tout moment l'autre. Même basi otuya lingi na vie na ye ngai. Tu na tse ko ye bango. Ne ya malamu, ne ya mabe. Na yeli bango tu. Ok. Ya tu moment l'autre. Ce qui la ex maman la brine wana na benga mama kwaza mosa papa bando balimisa ngai. Po bayema mutu ndenge sana. Na respect pe abandeko. Est-ce que ko longola kepi ba mona penza elongi ya Janifai bamona pena photocopie na linete ça bien na za photocopie vraiment ya papa na olongola yango donc na za vraiment photocopie vraiment ya papa na ngai Janifai na mutu même donc même iso moni libandi za mo Janifai oyo azali nango awa ninga siko ye awa olexi que eza famille voilà ça c'est bien tozongi est-ce que papa on ndeko sola na yo bien que ayebisa ko basi na nyonso asolola kino mama basi nyonso ezala ya poto meme Kinshasa obande koyeba est-ce que ndeko betelo ba réalité ya bande ko passer nango et pas ya ndeko la brune oui azali ko betela ngai ngo lokola ma mutu soki ba bebani bafuna yeba yango même to banana biso ko sola bien ya mama la brune pona sinon bengi mama po azala mo sa papa bando balimisa vraiment mais azo mérité te kozwa mwa respect epa na ngai mpona makambo ebele oyo asala papa na ngai ye aza motu moko te oyo akoki kosala papa makambo wana oyo asala oui amuti parce que avant ye akende poto avant papa akende poto na ye mpe ngai nayebaka oui nayebaka nayebaka na sens nini ke bango na papa za mwa sombani ninga na zaka mwa petit mais ça papa parce que papa akobi na ba préparation ya kobala maman Sylvie pour ngane mutu maman suma ko bango ezali a te poser TV yo bika deli mais avant abala maman Sylvie ngana yebaka ngana masuana oui abana pe kokanga ngai o te fo ya olia kaka wa epa na biso bani ngabi na mona mukebo nesi papa ngabi vie o pe na biso na bano benga vie no benge vie oui
soit qui en vie nga ba yebisa bino lobeka vie a vie na vraiment ata naza na mwana moke na okende koliaka epa mama na balobengi utu ya la brune mama te mais ya la brune nazobengi bongo yazokamaka te yaka oliaka mpe awa eza ndako na yo naza mama wana ofana epa na bango na eyala na Kasavubu wana na Ethiopie balokamaka yaka koliaka epa na bibeli naza na mwana mais ngai ntina mbona mama labwe nasepelaka te libala wana nasepelaka te nasepelaka te à partir ya kini déjà na kini awa nasepelaka te eloni epusaka yo sepela te po ozalaki na jeune mwana nano eloni epusaka yo déjà à partir ya kini ababakoma na poto osepela te donc nasepelaka te na sens ke nazala moi nanu trop jeune mwana moke par rapport basi oyo papa aleki na bango azali na mwa donc mwa petite nasepelaka te ve ando bayaka oza mwana mobali ndenge alobaka oza mwana mobali monga kuna eseki na ngai mais nazalaki vraiment très jour vraiment epai papa na bite aza jeune boyeboye esimba te mais tellement papa déjà alingi motu babanda kala avant mama molisho aya on veut dire ayebaki na question na ma réalité mo so na la dit moi bien badiri ya Janify à partir ya mikili ya poto tango bakolingana na la brune si na émission wanda koleka abanda kokumisa mama molisho déjà la brune ayebaki déjà auparavant déjà depuis Kinshasa bazalaka déjà na bolingo ayebaki moi si pena ba bala si mama molisho mama Sylvie benga mama eza mama na biso ko papa ne tabalaki eza mama wana ye azalaki na kisangani abanda kotanga ba classe na ye mais abanda pe kosula na ye mwenye balongo balobaka mobali ne moto ayebaka mwasi akobala me mwasi ayeba mwasi ayebaka mobali oyo akobala ye te papa déjà ayebaki mwasi oyo ya kobala mais mama Siva azalaki na ye na kisangani kotanga ba classe na ye ndenge ezalaka kaka na nebe papa ayaki kobala voyage ne oyo akendaki oyo ya poto oyo nga nayebaki ndeti 3 jours 2 jours je crois tokenda epa balabre donc yangomonaka basi papa na nga ebele bazalaki so babebani na papa balimbisanga vraiment bazalaki kokota mingi nga mwana po bayebaki nga nayebi makambo mingi ya papa na biso bazalaki kokota mingi ngai mais balimbisanga vraiment eza émission oyo eshoke nga makambo tu ndenge ezolekela vraiment eshokaka nga vraiment ali après ve aye kobala nga nazalaki lokola témoin ya papa na nga na ex mama la brune oui so na ndenge nini oui nayebi okotuna ndenge nini na sens ke etikalaki mwa 2 jours papa bakende poto ndenge bakendaka poto wana tokenda ti epa ba mama la brune tokenda ye aza obenge kaka pi petitière ndenge abengaka aza obenge kaka bongo ti na Kinshasa aza obengaka ndenge wana wana eve déjà abali déjà alliance bokende kosala na famille na famille ya la brune te tokenda ngai na papa na biso na papa na Janify tokenda esuka même ayebi yango ye mo ayebi avant papa akende tinda alobaki ya Jani ya benga ya fai na kolanda yo nga mpe nazalaka wana alobaki ya fai na kolanda yo wana sikoyo ye aye avandi papa na mopende atenga tema ezali na omwana nazotalaka na kosekanga bia papa azokomprendre te papa de alingi mwasi sikoyo na kosala ndeni okabula bango te na ndenge ti papa nakokende poto na bazalaki na labri banda na Kinshasa. Voilà. Est-ce que papa contribue à le voyage à la brune pour que akenda avec la poto, c'est vrai? Oui. Ah bon? Mais nazoka mo ndenge c'est la brune azowanga na dit que papa moko oui. Papa wana abengisaki ye bamemaki ye akende na Turquie asulolaki na Turquie. Asulolaki na Turquie.
ni papa na nga Janifai tango ya koma ipoto abandaki kosala nde bateatre mwa bakayu na bango ndenge balobaka kuna bakayu na bango abanda kosala na ye me nga na banda koyebisa papa biso vie yoki kuna na poto oza na ndeko te oyo vraiment ya oyo bobotamine vraiment ya famille boye ndeko na aza te mwana vraiment oyo mpenza oyo bimisi aza te sala effort obenda mwana moko oyo ozala bien ye alobi nanga te abi nasololi na mama Labrine aza na tiarte nasololi na mama Labrine mama Labrine azoya awa mais soki ye aye yo okoya ndi papa nazoba wi ntango ye azoloba ke ezalaki kopi te oyo basali na papa na biso bayokana yango oui bayokana yango amata akita bayokana yango mais alobi ke moto apesaki mbongo moto mosusu bakutana Jani parce que na moment ekomaki ke ndeko mosusu wana oyo asalaki mikanda mpoki amata mikili ya poto na Londres ye azalaki kote boye ya France nde atali esimbi te ntango aye kokuta Janifai akuti ye na mwasi mosusu na mwana du fait que bakomi ozala mwasi wana ya kokende na ye atiki Janifai bacontinue bavivre na ye maintenant que Jani afutela ye asomela ye billet soit asaleli mikanda mpo ke amata Europe na France ndenge amataki est-ce que oza na vérité makambo oza na mwa vérité moko papa peut-être alobela yo à propos ya likambo wana mais peut-être bato mosusu baza kokoma nango te voilà papa ve Janifai abombelanga eloko te ayebisanga eloko nano bana ye po pere ntango akendaki mikili avant ke mikili azalaki na banzele mosusu donc na poto okita bazalaki vraiment baza kolakanga ka poto banzele tu baza na poto balakanga bapoto mosusu bandaka koya no bakaka yo sololaka na papa na bino abala nga donc misu baya te mais baza koloba naka bongo bano balaka bongo sola papa na bino soki abalanga yo kowumela te okoya poto tellement omoni bilo mosusu ezalaka ya nzoto même ngani naza mosusu ata bakaka anikliste donc eza eloko moko ya nzoto ezalaka même mpe na biso azali eloko moko oyo ezalaki kati na ye même banzeli bazalaki kolanda ye oui mpe na biso azalaki bogara azalaki mamutu donc otale okoboya ye te banzeli baolanda bakanga mikoto moko boye mais baolanda ye lasko nazonga na likambo tuna ye tosivole kaka kota lobiki ya banzeli bande kolanda ye mais akufi mpe likolo ya nzeli akufika likolo ya nzeli voilà tozongi epai wapi olobi voilà continue donc banzeli vraiment bazalaki vraiment kolinge mingi donc azalaki vraiment na lokolo mpenza ya banzeli mpe ya pamba te ya bien o mpe bazali na mwa eloko me bango te bazala prometinga kaka poto donc solo na papa na bino soki abali ngai yo kowumela te okoya donc soki nazala na emo mwa kanda ya Saint Labrine po arrêta na voyage ya Turquie ndenge soki na ndenge nini donc père ntango azwaka ntango na kini atika deja mwasi oyo abalaki na mwasi kuna oyebi kaka eza fo ozwa mwasi ozwa mokanda bango to bazalaki kolelaka epa na ngai soki na papa soki osoli na papa na bino yo kowumela te osala nini okoya allez après ve alobaka ezalaki so oyebi alobaka ezala kimia wana ebiyaki amati eza na mobili me bamosusu bazali koya tozosola moko ya bongo ozomona mona ya mosusu bakei na mosusu batika mpe donc koya mpe te mete bandosola na bango mena ya bambongo na bango
nyonso na bango. Mais mokolo ntango mpe aokende mikili mama Labri ayokende Turquie, ngai nayebaka yango nayebaka ke aza na Turquie, akabami na Turquie evi abeti mwa bakawi na bango nde ezalaka misala na bande kosala aye kobengisa mama Labri akotulia mbongo na ye ekota wana. Êtes-vous na mambo ozoloba? Oui. Kolo makambo alobi jamais atikala kozwa mbongo ya Jani Fai na mama voyage na ye. TV eza na makambo ebele, TV ekobikisa yo ekobomisa yo mpe. Mais na ngai akosa bato misusu nde ngai te. Wana nde osolai na papa na yo? Wana papa motabetelaki lisusu. Abetelaki ngai. Ok. Akosa bato misusu nde ngai te. Ok. Toke na réalité mosusu. Réalité mosusu eza avant napesa lomba miko. Est-ce que papa ndeko betelo pe ba réalité ezalaki lors ya libala na bango na kati ya ndako? Bakobengana na libanda, bakolinga ba voisin, bakotinda ko asala musala na ndako, kotinda kozwa bana na classe. Est-ce que nyonso wana réalité ne komelaki yo pe tokaki lobamaki mo ebele hein? Est-ce que papa ndeko betela yo kobengana ba va et vient ndeko sana kati ya ndako? Et plus loin aussi, à un moment donné, maman Labri na kwa ki mawa pona Jani Fai ozwa na studio oya kende ko vanda ko muta ko kutele mo ngalité ce moment là ala na musala te ayako zoyer alongoli na studio wana azungisi na chambre moko apeke avanda ka pota papa ya bana mais bazaki sous na bolongo na kati. Voilà. Gamba. Pour répondre biso. Donc papa soki la mama na biso wana koloba ke ex mama na biso koloba ke azosaki papa na biso mpona mawa eza lokuta omoni lelo oyo akomi kolela nakozonga place wana akomi kolela ntango papa akufaki wana bato baboyaki amona seke ya papa maya misu ezalaki te le maya misu eye koya ntango papa akufi tokundi papa maya misu nekomi kobima. Donc elakisi ke mutu soki aza en vie to mutu boza na ye soki bokabwa na ye to ozomona mutu wana te okoma koresone oma oyungani ozwi omoni ke mutu nazalaki na ye azalaki nécessaire. Ezalaki te mais lelo maya miso ekomi kotanga biso papa na biso oui ezosala mpasi mais tozasui na temps ya kolela papa te bo maya miso ebima te obima te mais toza na temps tosepela o papa na biso oyo alonaki ya malamu tala ndenge ndingisaki mokili mobimba bato te bamonaki ifo tobuka ya malamu oyo papa na biso asalaki mais ye lelo minasi ntango omonanga ye moko ondima te oye aselanga émission moko awa ya mamu international oyo azalaka na Fred Sing mamu wana afinga ngai asangisa biso na mama magazine suna asala une émission mamu tisko bongo atindaki bango moto atindaka ye se na so Labri c'est Labri nde moto atindaki mamu ongai nabeli liboma ongai amoni nga salite ongai amoni donc aloba na donc n'importe quoi mama leki na nga benga ye mais nde nini ozoloba komba mwana boye ndenge ezalaka abi te ngai te abi ngai te mwasi papa na ye motu atindinga ozomona abi ngai te. Donc mama Labri eza message ezopesa na ye moni ngai naza mwana nzambe bana nzambe abunisa bango kaka mais okobunisa poso mais molimo te soki ozozela mpasi ya ngai nabela liboma nakobela liboma te mpo nayebi ndako ya nganga te nde papa na nga ayebaki ndako ya nganga te succès na ye eza ya nzambe biso tozaka ya nzambe mamu na yo oyo otindaki awangana na ye alobaki yo nde mutu otinda ye aya kolobaki ngai nabeli liboma salite eshokanga vraiment ngai na osengaka bafamille baloba oyo Labri na kufa
basala boye jani labrina kufa landa ye ngana singa ngana tsanga mabolo ngana nasi baka nzambe batina kaka mama oyo un jour amona omatalanga amona ndenge okupambola ngai ngana kosinga liwate ngana nzambe na kosinga liwate kosinga malamu azala envie pamona ke nazabi puis surtout dans baleki na bino baleki na biso ozonga na question ya Ivipan c'est mamutu ndo lekela Janify boka bilo libanda bali tout ça tiaki na ko se trouver na studio mo bando futa je crois $400 akokaki suko futa te la bina okele mawa la bina okele ke mawa apesa ke moi chambre moko na ndako po akengela bana tout ça par rapport ba dire wana yo rolo banini par rapport yo ndo sola pena papa na yo ngana koloba papa soki alobaki abandaki okoka kofuta chambre te bazonga na epa na ye eza ya lokuta abengana na ye na bandako so abengani azolala epa toto kinali yango omona toto kinali na labrin ebanda osimba te toto kinali abanda kolinga labrin te azolingi te na bapopo nini na makambo oyo abandaki kosala me papa ya suka oye abengana po abana obengana na ye ebandaki koyebana te ya suka opene za epena ke tebe ke performance kana ngi anga nyangi atika biso tanga bengaki ya suka aboya pe boni libanda pe akota hôpital batu so abengana yo papa na bino pe o alaksa ngo vuma papa na bino babaki mo libanda bandi suma zotala pe na azasta ya munene fako na bango batu babenga ngai na donc nakoma utu moko so na obima mona ndimo elongi batu amona ngate oni zero c'est la moi masoni mais si vinga bive pale wana kozonga ngo soto vya bisenga jamais na kozonga ngote na biso linganga pale wana kozonga to biso bana yo tozana posana na kozana vito mona kayo après alors tant aéro bien père à côté hôpital wana tension kitaka ye kitaka vraiment et ba le père vraiment adai nzambe kaka yelo la oyo to sambelaka ndi aéro zo musami mais tangu tension kitaka ya kufana na l'hôtel la ndoto di fina na l'autre ndoto okufi et bien bon ngabi oui abia bakokate po ya lobaka bongo bakokate ngabia no bakokate mais zala pe na vie de premier ndako wana okende te aya kozwa mama moko bazana bango awa na Kinshasa mais mama yake na poto tongo tongo kina poto tongo tango pe akuta hôpital baya usani kozongana mama na lobite ngana yeka comme Moïse epanayo tellement olelaka trop mwana yo lasikoni fai ya awa olelaka trop mais donc mama wana tanga alobaki bongo tellement na yokaka yo trop olobaka te mwana lasikoni fai ya afuna sala efaka benda bato to bayebi yango yango place sikoyo omonaka ke mama labrain ntina kodayaka bande obalimisanga nakosolisaka ye te na vinanga ntina okomaka koko nakolobisaka ye te donc mokili elimisaka vraiment po akaetanga voyage nanga tia tu voyage yango akatia olande nini lasikoni na problème nini ya olaka to voyage ye te mpe apesaka visa ye te mpe apesaka visa wana mais ye mpe amria vie mpe na biso amria ye po voyage yango esala nini eza annulé mama ntango ayaki mpe akota hôpital ntango akota hôpital abimi alovandi epai ya toto kinaki baye kokuta ayoki Janify akota hôpital Janify boye aye kotala papa kotala papa na hôpital abinga na ye comme Moïse na yo na sauve oka po babitumba oyo oza nango susi oyo ozala nango mpona mwana yo moni yango moni mama wana po asakani na pere na biso po atali ke ndeko aza te mwana aza te
bandeko mosusu baza na bango mais baza na makambo na bango oyo vraiment olandela makambo ezali te omwana vraiment aza te yango omoni ke ajuaki na mpe na biso ameme boye asala boye azongisa boye mais soki ye alobaki mpe na biso azongai na ndako na ye mpona mawa akosi mpe na biso deja mama wana moya ntango kombona eza te ntango kombona mokili etalaka mais mpe azali sotala émission oyo akoyeba mambonga na oloba bayeki kozonga na pere ine ye moto abandaki azwi papa na biso chambre ya 400 euros abandaki kofutele chambre wana tonosi wana papa bino ntango siko pere siko bino hôpital ake epa tonaki nani après aye kozwi palais na ye moko mais mimi moto anoki palais wana victoriane ewa liboso moto anoki palais wana mingi ezalaki ye soki mo na bengi na appel vidéo mona pe alakisa na victorien efa ya moto sololi ndenge ezalaka yango nayebi te soki video moko tonton Pinene asalaka ya kolia boye bazolia boye ayebi fe fai de kutu isili na sokoli deja maboko boye na sokoli maboko donc ipona lia ezali pale ya pere ezali pale wana o papa na zofanda ya ye oyo mama wana abandi ofutela osui na mama wana bi na ngai yofo oya mikili nabi nakata de makambo ti mais nosinga na nzambe ngabi nzambe opportunité sa nini emonani yango oyo ngafuna ke mikili déjà papa abwani à la prime donc bakabwani ngana bi ke mati za sili osui za bongo mati sili po ba yoka de donc na pe déjà ye aza pi petit papa papa azwa mukanda yango moni papa sa émission boy pi petit abana osekana mais osekani ye alobi ke ozaki ya soni te ya soni te ezaki ya solo azaki pi petit ya papa mais lelo awangani yango na bano oseka yango mpona ezaki ya soni te ezaki bongo ndambi ngambo na yebaki yango parce que maman na biso na salo mikanda mama na lobi atuni nga oza passeport nga bibi oza passeport bon nako benga mutu moko boye wana pe ve ayebisi nga bi passeport oza nango okende otika yango epai ya mutu moko boye na chance moko ezalaka na wileri na ngambu boye so vire ngai bon wana osere wana nazosala epa ba Nigeria me bamasanga bayebi nakosala epa ba Nigeria so bamoni mission oyo baoyeba epa Nigeria epa ya patron so patron Manansi tobenga patron Manansi nakosala nayebisi patron so nayi patron naza butela boye difficulté apesanga $1000 patron wana merci ve ngai wana naza na $1000 po papa na abana olinga te nasala aboyi eloko wana aotala kombo oyo ye aza na ngabi te nationalité national mama abinanga te ya kosala mamoto ya voyage anga tieke apre tieke tokota ngabi ngai awa naza na $1000 mama wana atinanga $100 mpona kobandela makambo badossier nakie mpe nakutani mpe nakie mpe na agence wana nakutani mpe na mesi wana tosoi nazwi passeport nasali nini apesi ye moma nga deja mamutu esili wana sikoyo famille basali nini famille oto bayebi te famille bayebaki yango te meme na bandeko nanga bayebaki yango te po nazalaki moto pere alingaki mingi po nayebaki mambo ebele yango monaka papa azalaki kolinga mingi nga nazala wana mpo nazala kola support na ye soki kote ningani kote nga naza wana taka mobali mbinga boye bogar boye alinga saka na papa nanga te ozo comprendre me mobali oyo azwaki soki toteli mpe na boye na force po nga mpe nakoya mpe na bashe mobali wana oyo mama nazwaki wana oyo asakanisaka na papa na ngai so mpe natema mpe na boye alinga koka te meme na makofi na boye alinga koka te erataki na 2018 19 te ezalaki na 2000
na 2024 papa kufa 2024 na 2024 to papa kufa ali mbamo tuliona pa na mama wangu na passeport na sasa nini na pesa na soki na yekini tukomona na avant songa na kemikili yoke Turquie après na otina muta sani na beno na Turquie okota Grèce songa sona be déjà que ngana onze la papa to père loba nini oza document po aya Kinshasa po Kinshasa sani ni yango paye pa lobaki aya Turquie o tikita to mwana ye après azongi kin après après alandi ngai nazi passeport na pesi na bia pe na ngai yawa mamutu esili yawa donc oto vraiment yango emonani ya se nazosami na benzambe eloko oyo ekokosama to nalalaka vraiment pongi na mpe nayaki eloko wana kutu deja nazalaki deja na $1000 na ngai patron na ngai apesaka ngai nayesife ngai abi nazali na 1000 nabia 1000 wana simango ekozala ata billet na ye abiso kaka visa nayebisi mpe mama ngai abi naza na mwa 1000 na ngawa mais oyo eza kwa ya billet noyetika yosala nini yosala abisandola atindi mpona kosala badémarche après nazwi passeport na tiki nasambelaka nzambe sunga nakende tapes papa azali papa umeli esika azali après eye kokoma mbala moko yango monaka ndoki nayebi te ndoki ayebaka vi ya motu ayebaka eloko nini oyo ezoyela motu liboso mpike na kombo te me nabikaka ndoki ayebaka kaka vi ya motu oyo ezoyela liboso mbala moko buna oka ekoma ya moma moko boye ntango mpe azongi epai na bu so nabengi eboye oyamba te ngabi mpona za so esoni une fois deuxième fois fo ayamba me nde nini azobenga me azoyamba ngai te mbala moko mama mpe abenga me nde na obenga papa abino oyamba te me sonaki na ndako mpe azalaka na okuta ye te nabi te mama azala zana okimi ntango mosusu aza na mwa bacourse na ye soit bakayo na azosala me akozonga donc de pede azonga epai na bre totokende na bengi ngai abi na ngai oyebisa prese te eke ngam nayebiso makambo oyo tokinana oyebisa prese te ngam nayebiso prese azonga epai ya mama wana oyo oyebi esanga bo oyo oyebi abo bapipe ti etukuna tu basilikela ye bapresa 2 minutes do basilikela ye so nabengi nazwaka ye te kote mpe bazoderange ngaioloba ndenge nini ozomona po mama nayebisi ngai de makambo deja etikali kaka moke badodaka mwa kasi wana ngabi mevie boye oboma makambo ndenge nini alimbala moko naye kotala nasambe ngabi nzambe tusie motema ya papa ayamba ngai mpona komi ma à l'aise aoyamba ngabi wana soki tozokende nayebisi ngai ela prise azongi kuna me koloba te ke nga motu nayebisi yo ngabi bon nasambeli mama bon aoyamba ngabi ve naloti ndoto ozongi epai na bwena abi nanga yasolo ngabi abi te omoni nga moko tuna comprendre te nde nini nazongi me mama na abandi ofutela epale wana ndo makambo tu ye me nga mona comprendre te mama na lela papa abi nazo comprendre te ngabi vi makambo nini oyo nga nazomona ye mama na obi ya comprendre te pa binga mpe na comprendre te donc elakisi ke donc moi soki nayebi te soki baningisaki nzongo to ndenge nini mpo aboyaki asaki mo eloko moko boye po eloko moko esalama po mpe aza na motu moko boye na nsima na ye mpe ezala kola mwana ye boye po woni nga so lelo nazalaki kuna alinga asaka na vraiment na papa na nga te mpo na ngai naboya makambo wana te. C'est bien, Ivan, comment qu'il y a Nasuka, nous avons dit ça. Ah oui. Mais par rapport à la réalité de tout le monde, Kozo Manaï, tant à Zongi, Bako remarqué ce nini à mon mabé, et c'est pas ça qui là, il y a
bozong sina bango parce que na maloba na ye alobi bien que soki azongisaki mpona mawa baartiste basoutenaki ye te abandaki kofuta studio wana te nde atalaki chambre ezali nazongisa ye natika ye wana avanda quand même okola azalaki papa ya bana mais relation amoureuse na ye ezalaki lisusu te ekomaki kaka ya pi petite sœur ndenge abandaki kobenga ye etikalaki bongo mais koloba ke azwaki mobali oyo azalaki comme voisin asalaki yango te ezalaki mpe voisin te ezalaki mobali abandaki koya pa noko na bango. Et dans tout ça, bino makamani surtout le bas mais la réalité donc bataki sur une relation amoureuse bien que bataki ndako moko moni pena mais papa déjà azaki sur na makambo ya mama wana ti. OK mais na kati ndako na ya dovanda mais na ndako soka zongaki ezalaki ke oye azaka ba jemo so abengani papa auti na bana bana soki babengi papa naposa na yo papa osaniaki motema papa azali motema mawa ya bana ye omona soki mpe bape petine mpe balobi te eve yo antuka ozonga kuna te soki azonga kuna kaka ozomona donc azalaki kaka kotala bana kaka na susi ya bana atikali donc soki ezalaki ke akozonga soki atikali wana lokola ema mais ozo comprendre te susi yango eza ke nga nazala esika moko na yo nga nazala esika moko na yo nde omoni ke ye alobi ke ote nazongisaki ya jani mpona mawa te mpona mawa te ayaki mission na ye lokola ye asali mission na ye na vie ya papa na biso tikiti na bana na ye namoni ke tala soki na oloba ma mosusu mpo fona loba mpo naza mwana papa na biso ntango azalaki na ndako wana abandi oprometeka liwa ngai nakufaka na maboko na ye ye mpe azalobanga kaka ke ye mpe mama abandi obaka ke so osala nanga okokufa mpo telefone na ngai na ebunga nakutana na bakuluna bamenasanga telefone na ebunga ezalaka na bavoice oyo ngai nabombaka na telefone ngai esani ebunga mais ve alobanga nabwini azoprometinga liwa olobaka ke otianga poison nabi ve kolera so ndako wana yabina te nakoma okeolia epai ya kinal ve abanda pena so abanda kokokende kolia epai ya kinal butu azonga te alali wana dernière fois ntango azongaki so cause nini ememena bango mpo bapotana bo mpo nini mama aza na posa nini mpe abala ye sipe so atala soki na Kinshasa abala estce mutu abalaka 2 fois mama labre abala ye mpo aefase ye image ya mama Sylvie po ye mpe abanda mpe kolepa na ngai o papa na bino yebisaki abala ngai soka o deja adeklare bino azolelaka boye adeklare bino yo foya soki abali ngai omona mwa moto ezaki ngabi me toyokanaka kope ezali kope yo ozali pi peti ya papa soki yo ozwi doki mpe epasa nini yokanaki bongo me ndeni ekomi boye yango moniki bakata makambo to asala wana ti mpe akoti na sa mabele mais alobi ke plus aboyaki kopesa doki parce que atikala jamais oyoka maloba ya kitoko ya bolingo mpenza ya kimobali epai ya fai mama Sylvie kaka ye mpenza moto ezalaki te yango amoni moto abosi apesi ye mokanda donc saka abengisaka mwasi na Kinshasa akoya na poto epuis abengisaka bana ye ngai na kozala na ye susu te epuis bandeko basi ebele mosu babi c'est normal aza na raison ya kosala ngo voilà ebongo motu azala na bolingo te abotana mpena mibali abotana mpena mwana liboso mwana mibale mwana misato ezala te ezalaki bazalaki na bolingo melo omona bana oyebisa pena sono bakaka mpese akufa na nzungu afungwa mpona kolanda mwamba tanga olanda olanda tanga dindi matia les yeux mwamba mwa pumbwe eza les soutiens yo na bana yango wana mais
na kamwa pe ndenge pepe akutanaka na c'est la vraie parce que akutana déjà na bato akutana na bango kuna ba comprendre des pères qui étaient déjà là mais malgré ba pe bazako lela les pères abala bango mais bango bazana souci kaka bazala sur un document ce que obenga bana to mwasi on était pas na ye mais bazala kaka mais quand document on peut à solo ba nous ya après les wana avec document ça fait document d'ailleurs la carte quand ya la brune ou bien document ya mais document na ye ebimaki ya 10 ans na suka ton père akufi ba to kolie na zana na téléphone ebima document ebima 10 ans ah bon et 10 ans wana na pesa ke ajo na simanani asomba ki bien sima mutu donc wana na ebité wana l'état nde mutu na bango na ne ba yebi nzambe da yebi na jo document ya 10 ans na kufa document na ye après et ko bima 10 ans ezaka mama nzambe nde mutu yebi po baloba nyosu ekomela biso to kumisaka nzambe mutu kumisaka nzambe nde mutu yebi est-ce que na émission ko tala ndo tala émission nini oyo la prina lobaki yoza mwana nini oyo la prina lobaki ndiki pe bando sona papa la bino ke oyo la prina lobaki oyo akosi alobis vérité te telles aki boye nini oyo la prina lobaki na ko tala émission oh ye akosi ezalaki ke ndinga lobaki anyokola papa na biso te anyokola ye osusi ezalaki kaka abungisaka image ya moto oyo abalaki susi ezalaki bongo ye azali na posa abala donc soki ngasi na bala mais toyokanaki kopi boye donc père abengi ngai nga mpe nabengi ye mais ntango père na bosa eloko ezongi eza mama nzambe ntango père akotaka hôpital ntango abenganaki ye ndabuna wabenga ngai bisi ngai wana déjà ntango père akoti hôpital wana déjà kobengana ngai deya moral ebebaki ayobenga abina ngai oyo moni eza na première prise wana na biso maman na biso la prise aloba na ngai oyo eza na première prise mais deuxième prise ezali ozoba mobiza ya solo ta dépend te ya solo bana oza première prise mais deuxième prise ezali yango ya liwa sikono aloba ndeni yango liwa na ye par rapport à ndenge abetaki c'est vrai ezalaki bongo abimaka yo kuta kufi donc liwa papa donc biso toyebi te ndenge papa akufelaki po ezwaki mwa kireta ndeti nasoya papa ndeti lelo abi na ngai so natamboli naoyoka pema na bia veta mosu eza kaka munene kaka ipo yo ozala moto ya munene oya munene nde ezalaka chaque fois abia te so natamboli pena oye abengaka ya lasi même mama senso la brune abengaka ya lasi te eza bongo ya lasi naoka pema nga abi te eza kaka munene toandosone chaque jour vraiment so moko jour moko na juillet te nazali komitosa ndini mpe nabengena nazali mpe na susi makasi susi aosakana te biso pema wana avant liwa na ye wana avant liwa na ye après tosalingo 5 jours so nabengi mpe nazwaka ye te nzoka déjà oye me mpe na biso abomama motema ndinga mpe nazali nga mpe abomama motema nasenga na nzambe so na likambo sani ebima nga mpe nazali na photocopie vraiment ya papa na ngai naboma motema makambo na motema aloboma sur abu mpe asali adai nga kuna yeba yango te mais siko nasantango nde nini nabimaka nake mosala to nake mosala siko place nosantika journa ngo mabe oyo eza nini nazongi mpe na parle na vai na ngai nabi te nazongi navandi wana ba 17h nazongi na parle déjà fait kala sikoyo bato siko baozela siko baconfirme mingi epa na ngai mbala moko bu mama leki na ngai be ngai oyebi te papa nakufi ngai bia naseki oyo ngai te eza bateatre ya kufa ndeni po naza mpe nasina bake mpe na ngai kufa te
on a bana hotel vraiment même so tali na loboko ming bazo beta fali pupa likabla merveille ba betiao benga na beta bena papa na ngai yango na zana ngwa to na za bena fanatique bena papa na yakala ayebi yango même a na zana ngwa fai même ana ko bena beta pe fire na zana ngwa na kingo même a janifai na yango na zana ngwa donc ya makila donc na bana de ko sentir déjà que il look mo déjà et au salem je n'ai pas de déjà plus je n'ai mabe je maman les kabe ngai o yebite pa mona ko mais c'est qui na ko takarabu les bat bazo zena po ba confirmer que père ça ni adai na bato ba yeba ki na za mona jani ndinga bo ngai neza na ko takarabu mala moko na bitena na be na to final na bengi na jeudi na obenga mama na biso oyo wala sa ma batirki bat ba mona ko ba vantra ko ta meza solo nyako bengi na kute bu aolela let's ni papa kofi na ko vina papa kofi na lila jo foto na tsaka ko bat ba benga ngai ko simba kisite bat ba benga ngai bat mingi ba biga ngali na zaka bulo simba kisa pona foto pon na pono ya kolunga tu o papa na tika pondenge abenda mutu te mais saka nzambe ayi oya bongusela ngai ekokokisama ata bakala ata banini ekokokisama tosalema donc fa botama ok c'est bon Ipan voilà donc pour que tout ça na yo la skoni alors il y a la caméra au solo là na maman la vie s'il faut que ça message mon fort et pas naï message que vous en message quand on fait ça naï il a loué net comme on a bien message on fait ça na maman la brune vérité de etombola mutu le kota etombola mutu le babo solo na caméra le babo solo po biso toyebi ke liwa papa na biso eza na maboko na mutu même bana oyo biso wana dibubu oyebi ke mama mutu asala nini aboma papa aloba vérité ke ye liwa papa na biso eza na makolo na ye yango moni ke azolela na buku na bene ne fayi ayebi makala moto eza na mutu na ye bato bamoni santé tentire popoto mais oyo ezolia kati na ye ye moni mutu ayebi yango ye mo mutu ayebi yango alobaka vérité ko likambo de esila tobosana déjà papa na biso de akufa na ye toyebi na biso même place tokuna papa donc nakoke na ote po donc esalanga somo donc nandimaka te epene so nakufa nanayebika pene pene so azali mais alobaka vérité déjà tobosana biso de makambo mutu mais ye aye kozongisela biso eza lokola aye kotiola biso bana ye na bandeko mais toyebi ke abota na papa na biso soki azoluka succès soki ozoluka succès luka yango na monde ya théâtre ekoluka yango te na komba ya papa na biso toboyi ata obobota na ye tika papa na biso apema na kimia apema na ye oyo asalaki déjà ameritaki yango me nabosanaka te opesa mama Denise bravo ya to mambote ya to mama Denise Likero ndenge yamba matanga ya papa na biso ndenge lekela kitoko ebimisa mokili mobimba napesaka bamerci ya to alors par rapport à Pierre Tombal namoni palelaki mpona Pierre Tombal totika ndeko na biso boye te bino mpe na ndenge ya famille bozopense nini mpona Pierre Tombal donc tokosenga kaka parce que bientôt na 2 ans yango oyo na max awa tokosenga kaka na avril akufa na max tokosenga kaka na mama Denise mama aza mama ya bana nakolonga chapeau mpo aza mama na biso mama ya Congo na biso oyo RDC mama asoutenir biso basala biso yango Pierre Tombal wana osala malamu mais soki mpe bandeko bacamarade ya papa baconnaissance po mpe balingi bacontinue ye basala yango eza problème te mais soki mpe ezala na biso bana nzambe apambola biso tosala yango donc tosala yango po ekosala biso bien mais nzambe azofungola malembe na bana okuna omisa ekosala bien na biso moko mpe
tozala na souci na yango tosala mais tosengaka lisungi epai ya mama Denise asalela biso yango. Voilà. Lisungi mpe mama Denise asalela bino avant natikela prince pour kasisa na question moko asuka ben lelo eza na bandeko ebele basi biso plus tozozala mpe na Zidane awa Lobota Zizou asi biso kolinga koefface plus kombo ya papa te Janify. L'autre fois tosololaki na yo esinga grand nazolinga mpenza nakota ina univers yango parce que comme papa na nga ekokokende jamais boye ozonga déjà vu donc voilà ozonga comme papa ekokokende boye te bosolo déjà na vie de loin apesi orientation bosolo na la die sobe bosolo na fiso sai sai apesi orientation. Alors en fait nini ezovandisa le susu pour que o atame makambo esaki biso pona image ya Janify bato bazongisa ngo kaka toujours na sima na nzela na ye. Voilà. Ouais, kombo ya papa ekoki ko donc okende lokola mopepe te kozonga parce que tomonaka mwana moto te mwana pasteur aremplace papa na bango mais pourquoi pas papa na biso pele donc nazwaki mwa ta nauta mpe na maladie nzambe asali grâce nabelaki papa mpe abandaki mpe tout le temps nabandaki mpe kolota ye bandangaki ke yo fo osala mosala onga na bandaki mosala bozongo mwa blague nzia esolo ye naza boye lobi ifonaki esimetiere kasi bakunda ye donc fonakende kosolo na ye parce que yaki na ndenge na ndoto donc ayaki vision yaki nini ndoto yaki nini po papa bimela yaki nini donc ayaki donc nalotaki papa vraiment ayaki ayekoloba na ngai yo fo osalaka mosala oyo ngai na bandenge osala kasi onga na esukaki yo fo ok papa mbenga mpe naza na mosala nasala bi te osala yango donc kombo ya papa na biso ekoki kolima ozomoni comme ça face ou bien ozokaka sombe ovandi na boye namonaki ete mbela ndoto te ala bina ndoto wana bozomona na pena bomonaka yeyo ngai yeyo boye mpenza boye très bien aza pena kimia santé mpe kitoko mpe azali amonaki ntango nabelaki donc ebandaki koya ntango nabelaki mpona oti obela makasi naboyaka kobengabenga bato koloba naboyaki yango mpo nauta pena na maladi eza pena sukir mpo naboyisani koya na ordonnance nanga oyo ezalaki ya hôpital namoya vraiment papa nayesaki ete ngai naza na mosala nasala bi te mélange yango ezalaka na double ya mosala mais kombo na nga ezala ekufa te eza nde nabengi nde tosoleli mpe na tata as nde esenga azala kimia lokola papa na bino ayaki koyebisa yo kosala na papa la de so de donc bango baza bacollègue ya papa na ngai moto aboyanga aza te na bana daya kosala mais natikaka mais sikoyo fo nazonga nasoleli mpe na président Batista nde tosoleli na ye oui président Batista ye bato mingi ntango mosusu baotalanga mingi mpa na ye mpona kozala mingi mpa na ye voilà mais na rôle yango ejouela papa est-ce que oza nango makile ezali nga na photocopie ya papa même vieux prince azali na bana osala deja pa ya mama linga na moko nde natikaka mpo tala kaka na mwana mobelebele natikaka me nakozonga donc nakende kwa mobembo nakozonga donc so otelingo mwa deyaka Janify donc Janify donc aza kati na ngai po ye moto atinga mission donc funa kende siko cimetière nakende oyebisa ekende aza d'accord fongola baporte mabebe ebele bato banguna donc bamonanga te bato mabe bamonanga te ozala liboso mpe eza na sima eza na ngai voilà parce que quelque chose ali message et puis numéro de téléphone mboti na 2-3 personnes ma meilleure vue parce que année 2025 et civil côté 2026 et moi mboti na 2-3 personnes pe za na malamu surtout plus numéro na yo bobosa na teko na bandeko bota la biso ouais bamboti na ngai trop na opesa ba meilleure vue na ngai na famille na ngai kota papa kota mama ba meilleure vue na bango bandeko na ngai pe ya basi na bali na kombo ya fai bazali bandeko na bato to baya bayebi bango bamea mpe na yango bambote yango yango na pesi na kobosana te papa Didier Makengo bambote esika azali Didier Makengo ya yango wana na donc ekoya kaka donc baza ya ngai na kopesa bango donc numéro ya téléphone eza plus 243 080 64 et 203 na suka 0 plus
243 64 64 203